Le bazopesa ko to ba musicien oyo bakendaka libanda mboka pour votre information bazopesa bango passeport diplomate. Skoyo passeport diplomate pour na yo bapesa ngonen. Manda azela pena passeport diplomate. Manda pena nenga za na pena vandi pena na mutu munene wana pena nenga. Gandenga za na ba bouton wana na sazolo wana pena zo zela ni bapesa passeport diplomate nde bapesi gims na daju. Te nde bapesi te bazopesa ba mission bakendaka libanda mboka bakenda koteka culture na biso libanda mboka. Poke ba koma lisolo siko ande mubimba yo voyage ko kindaki wapi. Asa. Faire lelo ba ko bengise pa Blaise Matuidi. Po ba pire ya usala ba jet. Bon ya bengisa na canal la mastana eh. Photo na yeto. Azwaki caché. Caché siko yo kotala mutu azui caché siko. Tala mutu azui tala yepa bien na elongi wana azui caché. O moni lelo ngana zo linga ezake lelo il faut féliciter Wata. Il faut féliciter Ferry. Pona nini bana wengine bazaka na motema malamu. Ferry soka zo kende beta concert ata peut-être na Haïti, faut même matina ba biso. Mama, ngana kenda na série bazoklata 3 cachine. Ministre a voyagé à te, Fati pas voyagé à te, mais biso to voyage. 3 cachine na aéroport. C'est qu'on a voyagé à passer donc ça test à Covid. Masa na ngai de merci ndombasa yebi test à Covid ça on a $55 pour ça test. Mais biso to kenda na ba Ferry do mukile yebi puis mukile ndima. De l'eau moko ya ko prouver ngai na mambo Italie voyage za tende konanga net nga etika na voyager na lula nga sko au moins leader albe ngana ke ko représenter Congo OK yo moko ba danseuse bazotika na kermesse wa Beni le visionnaire bateka ba Castel banine danseuse après on le dit ko représenter Congo pendant OK yo moko ba danseuse no batikali ba misa mususu kutu balala na salon ba parents na bango mabe bazo raté ba aventurier. Oso mona biloko abongo na musique congolaise. OK inde ko ça l'intérêt na OK pour na mboka te. Pour na mboka reforme maman ba troupe abatu. Ba idéologie moko boye ba manda ba kabose ba Blaise basala. Pour na kotanga ka kombo affaire ba zo makambo. Nazolo bana yo lelo ke fini la récréation. Tozayi no na matanga. Manda zaka na matanga wana. Oso mona lisolo manda zo beta man internet. Ko manda chante il était aussi là. O moni pena manda pena ta manda kutu bazo otati manda zo na matango nde batindi yake ndo soma au pire. Manda sans impact, sans idéologie, aucun débat kutu batu bayebi ekutu te. Allez. Wana eza peut-être na golo bango eza erreur tondimi yango. To yembela ngo pe mutu mususu te. Le linge ça c'est là en famille entre biso to yembela ngo vient na biso. Aza vient na biso. Senge pardon. To senga te etali pe mutu te. Yango moni makambo na mise moko boye akeye ko loba ondenge za boye formateur à la kate na musique. Po yesi ba formaye akoka. Moni teke ba formaye papa wema. Ya za écrivainte. Abando yemba bien te papa wema bi yemba boye. Kese ba ba betaka boye kota boye bima boye. Mais le lolo ngo boye 20 tonnes. Tala bana wenge baze bele tala wenge za tina kenge. Voilà, bonjour, bonsoir, Nangonga Obino, Bokolanda Biso, na etendo ya ike na bino, na ebiete buza baike, na ba poste téléviseur na bino, na ba téléphone na bino, surtout na ba téléphone kande na lobaka, na ba téléphone na bino, voilà, bosolo na ba bakenda sango, boso na ba bakenda sango, lelo tozo beta li solo, ya makasi mingi vraiment, masolo na biso ya lelo, émission na biso ya lelo ça chaud makasi, parce que na yambi muto azaka chaud, likolo, moi je le vois, il est comme les descendants, ya ba il parle tellement bien à l'obarakito que le nazana na plateau nanga bosinga kiye bozala ki bongo baike me yambo na pesina no matondo mingi na oya za bongo sima ya bilili kitoko boye monsieur 2M voilà matondo mingi na ye matondo belé na monsieur Thierry Vita boza bongo baike partout bozali moi je vous dis d'abord merci et bonjour boso na baye bakenda sango lelo toza bongo na Bogard de la presse le lot toko beta bongo lisolo ya Ferregola
toko solo la pona prestation ya Fally Ipupa na Cannes toko solo la pona bokende ya papa na biso ninga sila ikotika biso papa defao toko beta moi lisolo ya papa na biso Werason po ete asila ki bongo kondima faire gola na émission moko totala ki mbala sima toko solo la pe moi muke pona hérité Watanabe oya za bongo na mikili na poto babi baza bongo na poto Turquie poto Espagne bazala ki pe na poto France toko solo la moi yango moi mingi pe moko alelo sans plus tarder je reçois mon invité bonjour Bogard de la presse. Ouais, bonjour Karichou. Donc bonjour Nabatutu Bazaro Talabiso. Voilà, bonjour Nabatutu Bazaro Talabiso Bogard de la presse batu basepela nayo po olobaka kitoko mingi pesa biso dans actualité il y a président nayo Ferregola. Merci beaucoup, merci vraiment, c'est très vraiment bien. Ndengo poser une question les boss puisque les loba monsieur ezaka Bogard ndeni kuna kingana fingio oyo kuna bazo finga papa Hervé do bani na bongo sans que na pesa d'abord actualité na biso sans que na lobela makambo na biso po batu bayebi ke biso to répondaka po ngai na répondaka na ngai ngape na finga na ngai mais ce qui est plus mieux c'est ça qui va capter d'abord message ya oyo koki ko loba na télévision faire gola Jésus de Niance le padre moko antombolo mama kanyenda azana kisasa ana kinyawa donc ndenge toza boye tozo ko préparer dynastie na biso ezobi makala mingi te ezobi na mars et puis avant to comme na mars toza na rumba trap o wapi musique mususu to ko lancer ba fanatique na biso donc faire azana kin azo bonga mandeni po ke ndimi kilpa basala ba affiche basala ba annonce ya makambutu ndenge za koleka mais na moment o lokola baza ba mission toza na répétition na studio post studio si la raté musicien déjà tant oponi déjà aux la musicien yeba ke studio ezata na pongi oza na studio ozo boulende ni no ça bloc asika donc voilà c'est ce que moi je peux dire donc ndenge toza toujours concentré toza pressé mais toza prêt tozo koza l'album na biso Dynastie Harmonie. Boza précédé boza prêt bozo zela album na bino Dynastie ezobima kala mingité wata lelo amemi ba monsieur presque tout donc dans lobby tout est mais dans lobby presque tout pour être ceux qui n'ont pas qui tout c'est que Oliveira il fait akende mais le quoi y a qui c'est que ça presque baron nyonso amemi baron na poto atambusi bango pe na poto en tout cas batamboli amemi pe na concert na yo yanjora parce que bosala ba musala mo bolobela ba album banini yanjora lelo aza bongo na mikila poto azo pe ma bien azoli ambala malobanini yo koloba ba ngana ko sepela na yango presque tout wana déjà moi ba effectif déjà moi représentant baza ba représentant na biso ngana ko boya yango te wata félicitations ndenga memi ba mission na mikili bazaki na ba Espagne puis wata za la bonde konanga ngana benga ye tutu wata za tutu ya koza ba jete vie na biso ndeko nanga muluba donc nandima nanga na boya nanga ko za tribaliste na pona nanga mukongo ponga na lingana na musique affaire wana sikoyo par rapport ya fanatisme ou bien par rapport à ndeko nanga musuni mais wata sali bien même baki singora voilà ngana sepeli nanga ba impression nanga za que non boyende to zolinga musicien ndenge faire en fait muta bimisa idéologie ba mabato d'abord na miki le porte-parole les affaires na ba 2021 2022 papa maman ngana kenda na série bazokla 3 cachine ministre voyage te Fati pas voyage mais biso to voyage kenda 3 cachine na yopo c'est qu'on a voyagé la passe donc ça test à Covid masa na ngai de merci ndo mbasa yebi test à Covid ça on a $55 pour ça test mais biso to kenana ba faire donc mukile yebi puis mukile ndima de lo moko ya ko prouver ngai na mambo itali voyage za tende konanga netinga etika na voyager na lula oui il faut pena na voyager pena na matela tam ma papa ya ange avion na mata train na suba d'ailleurs quand on a pissé en avion le seul chroniqueur rassemble ça avion dit prévu na pissa pena likolo avion masuba na ngai quitter la soki malando soki na ba Congo yozo boulene tu moi matanga mbula nzoka masuba nanga na pissa na avion mukile mona ba gims ba changa na ba stati ba buba moi ba tebele na sumba na train na zo suma na sala ba vidéo donc ils ont le moko te Karichou oh ngai ko to ba voyage to le ba ma voyage te to le ba biso ma musique ba œuvre kaka ndenge faire bato bazo kozela Dynastie o wapi asangisaki ba musicien na ye bato bazo kozela la bonne musique presque toute une communauté zo kozela Dynastie yana actualité moko te leki Dynastie mama bazo ko créer ba actualité bebo na mboko actualité moko te leki Dynastie ezate actualité eza wengende lelo ka c'était omonite omonate bazo ko créer ka actualité ba créer lelo et si succès lelo mais il y a fait réservation cette actualité ni ba créer lelo si lelo et c'est belé Leti pesa ta moko. Bon,
ya kopesa moko c'est trop dire mais moi makambo ezo kosalema yo moni tozo kochangoka mais soki faire eza belé yo moni te bato ozo kosala ba émission yo moni ba émission ezo koleka te yo zo mona makambo ezo kosalema te ba vidéo boni ya bazo kosala na ba snap ya lukute donc la presto la prestation ya président la biso Fally Ipupa babi aza leader Fally Ipupa a presta kibongo na Cannes a presté prestation na ye Nathalie bongo lobi na émission et pas ya na biso moko ya liboso moya kotanga ba kombo ezate Fally alobi ete tanga na yo et pas ya papa Nati Lokole Fally alobi ete bike à part ye na Congo mutu musu bakoka ke memazate kozala mutu aliboma polo ba makama modèle wa mutu aliboma ndenge à part ye mutu musu bakoka memate na Congo aza le seul congolais tala omoni na mboko yo ba danger ba milakisaka te na mboko to ana ba danger net ba feri que soka coach pena na Cannes wana pena télé pena na stade wana pena atuni ba spectateur ou bien ba téléspectateur ou bien ba fanatique ba wana atuni ba ngobi vous voulez que je chante en quelle langue vous voulez que je chante en quelle voix mais je te dis ce qui est vrai alinga chanter en langue faire agoye matina agoye mana voix moko boye ya mwana baboti lelo bi voix to bi langue mais oh et bon il y a peut-être que faire ayema na minoroto faire ayema ko na espagnol je te dis Christian Ngani témoin en son témoin na Guinée équatoriale en pleine salle, en pleine fête, en pleine comment dire, en pleine concert, faire azal le seul message mana qui est espagnol. Nous comme Messina Cristiano. Ngana to yoka kangote me faire ayemba. Faire alingala to na bolina mana mnoko ninyo. O santé pénétrer yemba na qui arabe pour faire azal le seul musicien, il y a 5e génération, il y a Congo ou abeta concert na Maroc. Si vous avez des preuves, venez me contredire. Donc le seul musicien à âge wana, c'est-à-dire la 5e génération abeta concert na Maroc, c'est Ferry. Kuna na Maroc balobaka français ta balobaka ki arabe wana siko yoka sanet ba mindelo bayaka wana baba na chang baba na matete bon au côté ya après ça que zaba na chang te wana déjà za cop wana ngako tunalingi ko beta lisolo wana te pour lelo lisolo zanet na Lubumbashi ba bengisi pena ndenge pour tout trésor alobi bon ngai na poni pena iricha ya kobeta baba master faire lelo ba ko bengisi pa Blaise Matuidi pour baba pire ya kosala ba jet bon ya bengisa na canal la master na faut na yeto azwaki caché caché siko yo kotala mutu azui caché siko tala mutu azui tala yepa bien na elongi wana azui caché omoni lelo nga nazo linga ezake lelo il faut féliciter Wata il faut féliciter Ferry pona nini bana wengi bazaka na motema malamu Ferry soka zo kendo beta concert ata peut-être na Haïti il faut même matina ba biso ame matina ba danseuse Wata yona ke voyager na ba danseuse ba msusu kuta bandoka linga l'époque ba nyampuli na kwa MF Wata memi bango. Vous comprenez? Ce qu'on a leader, on a qui représenter Congo. Ok, yo moko. Ba danseuse bazo tika na kermesse wa Beni les visionnaires, bateka ba Castel banin danseuse. Après on le dit que représenter Congo pendant ok yo moko. Ba danseuse no ba tikali. Ba misa mususu kutu balala na salon ba parents na bango mabe. Bazo raté, ba aventurier. Vous mona biloko bongo na musique congolaise. Ok, inde ko ça l'intérêt na ok pour na mboka te. Pour na mboka réforme maman ba troupe ba tout. Mais ayemba ki lingala ça qui honneur à mboka. Ayemba lingala mutaza ki pemene wana za mungala. Wazaki mon pensé bwazaki muluba. Mais pourquoi nous les Congolais tous la mauvaise foi ya kondima muninga ondimi po to fali azani. Ya fait rese bandimango. Les seuls musiciens kuto atinda ya kutu na batu. Asala cric. Donc asala pena moi batu moi cric moi faut à la fin du mois. Bafinga ka faire. Yo yeba ngote. C'est toi qui m'apprends. Non, Mbotalikaku, Moussani ni asalak, as journaliste. Yo yebele Mbotalikaku na ke journaliste. Yo yebele na théâtre. Ken, Moussani ni YouTube futa rambonga comme o peno sentir peno futa randa kuna bana. Ngana DG ye pas à DG ya ba chaîne. Biso to futa ka ba caméra women. To engager belé ba keriti timpe ba ba misala na biso. On se comprend nga. Siko e futa combien? Yo yebe ngote ke no asale cric ba nene alelo nene ya mona na kalisusu ayiba kutu no wela mandinga mbonga komi ko sala ba live na batinel soki ngana moni na belele au voler ba kanga yi mais je te dis c'est voler une voleuse ayiba lelo mona na susu ko finga faire tongo midi poko TV na bango ba komi ko tsaka faire boy ba posa ni ke faire azam teke wumbu azam kolo mabele ki sasa to eza ba faire oui nande kolo mabele ba teke regarde. Donc on peut ça mot d'ordre, Moussou ça se retrouver dans Mbanda Kanga, ça se retrouver peut-être dans Mbujimai,
ye kutu se retrouver na lokele na lokele de ngone kolo na lokele ko na zo bana out au moins pas se retrouver na lokele mususu pas se retrouver pas au moins na bangama na bandali ngabo boy on se retrouver siko kuna sika bateka kasiko bamisaka voilà, mais concernant Naoki Sinjora, lobby était na mikila pota lobby que d'après hier, il fallait batata inosbi à prester. Naboyi yango. Abiso qui batata inosbi à prester, peut-être qu'il peut ça le meilleur. Il fallait batata faire. Loko les attricages. Quand si yo za muto faire ndo préférer faire à part faire d'après yo ba côté nani. Ba inosbi après à part faire batata inosbi. Pour que ba o moni biloko mususu lelo yo batufa ba yeba yango. Ko prester. Pour la visibilité na yo intérêt na yo ne veut pas dire pour na mboka lelo mona bisala salon ne tozo boya na mboko misi na biso ekende pa te ya moni lelo ba Niger bazo ko beta biso ba film otongo midi pour baleke biso ta faire na idéologie ya dynastie ne bazo ko bundisa dynastie mais est-ce que que faire aboya coalition na ba mission mususu c'est quoi ça ces histoires faire à sali toute dynastie o ba JDT ba ko sala ngo après événement après fali tango abandi ko prester na bato libanda abandi ko sala ba featuring de lelo faire parce que lelo zela ah toujours soinate nous parlons que la vérité parce que mon émission c'est bosolo na ba bakenda sango parce que ça peut parmi ba bakenda sango bato ba betera lisolo no ba yebio oyeba ni vraiment aux stars ça coûte d'ailleurs je suis star ya ba JT nga tozo ko sala no émission mais quand ça ko linga sala no émission il faut ton chaîne nino pour mettre combien de vues on se comprend mais pas biso toza soki to yé bato balanda kaka mais quand c'est pour ni balanda été alors ka côté ba beta ba vues maman na pona ni balanda bango te manda chante mais je te dis mon don naza star sikoyo tala lelo bazo pesa ko to ba musicien oyo bakendaka libanda mboka pour votre information bazo pesa bango passeport diplomate sikoyo passeport diplomate pona yo ba pesa onene manda za la pena passeport diplomate manda pena nenga za pena vandi pena na mutu munene wana pena nenga gandenga za na ba bouton wana na sa zolo wana pena zo za ni ba pesa passeport diplomate nde ba pesi gims na daju te nde ba pesi te bazo pesa ba mission bakendaka libanda mboka bakenda koteka culture na biso libanda mboka poke ba ikoma lisolo siko ande mubimba yo voyage yake okendaki wapi bandu ba opia ote ba le bien pas les musiciens locaux kabose yo peut-être concert ata ba kotala kutu kabose yi ata bazango kutu ane mubimba betete kozela no kutu te po passeport bazo pesa ndeko na ngeza pona ba mise batekaka mboka na biso libanda ba fe ba inosbi on se comprend fali bon ba kotala appel idéologie on peut par national international la musique congolaise a été internationale depuis le début nazali na Gabon na yoka pena bazo beta ndeko na biso déplique na lela mabe na lela na bi déplique oyo bazo beta na Gabon azan numéro 1 na Gabon déplique pala la la yonda chéri nanga pala la la bazo beta nzembo na mais faut na Congo te awa nde déplique nde ce déplique au benga un musicien local c'est que déplique aleki kabose na ma solo parce que kabose sala rien na wenge mais ba déplique ba sala ba contribuer belé na wenge ce que yon dit ma kabose te juste bo la nini kabose d'abord c'est un impoli il faut appeler ça ba ene na ba respect net ba au moins ba crier que bo ba sala wana ba crier que au moins ba sala ba manda ba kabose ba Blaise Boula ba tout ça lelo je te dis que we ranson na yo contredire Blaise we ranson ba sala crier que moko boye ouais ranson wana bino boyembela et bien jaloux s'il te plaît est-ce que je reconnaître en que bino boyembela toujours automatique ce qui est tossé na biso pe c'est pas peur d'aller to s'arrêter mais je te dis que c'est la rêve jaloux mais le papa na biso ngama andimi feré automatiquement ils font de ma fête alors bien ça depuis wenge 4x4 to koma wana au monima ba idéologie moko boye ba manda ba kabose ba Blaise basala pona kotanga kombo affaire ba zo makambo nazolo banalo lelo que fini la récréation tozayi non na matanga manda zaka na matanga wana oso mona lisolo manda zo beta man internet ko manda chante il était aussi là au moni pena manda pena ta manda kutu bazo otati manda zo na matanga nde batindi yake ndo soma au pire manda sans impact sans idéologie aucun débat kutu batu bayebi ekutu te ah les canets inaperçu tozalaki na yo TV zaka to tenga yo mutozo loba to ngayebi na yebi na ke yo ozana au milieu du village ngasi na longa na hakuna makamba ba milieu du village wana talinga ete
tozalaki no wana kabose ye na bazis na ye inaperci ondire neti batindi akende osomba ondire neti papier mouchoir azoleka boye nga moko kutu na bando elobana kabose oyo azoleka awa sans impact kabose ofingaka bato sans impact donc siko moto ya modele wana akoleka na tv nga kutu na bando osala émission bato bazokotala ngai bato bazokozela ngai bato plein ya krake mais moto ya modele wana okomona aleki na tv boye nga na star so basali bilan ke yo sikoyo ozoréclame passeport diplomate talela ngai bilan na yo ya 2021 po bakopesaka ngulungulu te po bamise bakoyebele mais ntango tikofata osala sikoyo bilan yake yo oza musicien olingi sikoyo ozala neti dajo ozala neti bagims salela biso bilan 2021 osali nini okomona basurprise divi ekobima osentir pene te ngai kotu kolanda baconcert ou bien bachokese oyo bato bakendaka kobeta libanda mboka bakokonte yango te bakonte nde omemaki bamise na yo mobimba okendaka kobeta concert wapi neti frere kutu frere aza na double passeport diplomate nandeni amemati na bamuku ntombolo mama yekutu baba production moins ça les seuls musiciens kutu ya lelo na 2021 na 2022 tokoti boza disque na terrain te mazobeta balibanda mboka c'est faire siko omona baken bambutalika ko bavani faire adana succès te siko faire adana succès te yo kasane tukobeta concert rebele zanini il faut en succès so za succès te production ko yate ebele ba misi babiloko ebele concert ni na malonga babeti pona bando tangelo faire abeti deux concerts Côte d'Ivoire deux concerts trois concerts kutu na Guinée équatoriale auto fetaki na président Obiaringem sur place nga nazo komona président ndenga zo brosser bala nga liboso na robeta lo lisolo tokendaki ya mbala liboso na beta kutu na Mwanza na Tanzanie tokebo na Tanzanie Mwanza bien ya baba chérie ya bien bana liboso na fêter Noël banda mboka c'est grâce à faire on se comprendre ce que ba production on a tout et cause à la moindre tangela nga mutaza ba concert plus de 25 concerts 2021 2022 plus de 25 concerts plus que faire fali popa azana yango te otanga kinyoso nga nazaka na tante ya kotanga makambo na parce que c'est un escroc oui je te dis escroc kani mais presque ces musiciens allez leur demander baza ba musicien na yendenge baza wana bavandaka chez les parents ta batata mikolo wana atindaka bango abinisaka ba tandenga abinisaka ba mikolo ba vie na ye azobinisa bango modelo baba vie na ye o me ba master na ye baba vie avant nan masa ye tala âge mutu mususu akobinisa mais baza ba musicien na ye baba musicien mais ba vie na ye aza pe na ba vie na ye ba travailler abinisaka bango modèle ye abinisaka bango te kotindaka ba vie na yo kotindaka bango papa ce sont ces vieux baza ba vie na ye il faut respecter bango quelque part yo so mouvement munene misa lingi kozwa ba jeune tazo aka batata o baleki na âge pas maltraiter bango ce sont des choses il faut bino ba bazisa ngo boy bo autoriser bango ata mukite donc donc na yo ka méchant musique na biso so kende wapi yo so mona pena tabule ou bien Madilu azotinda vient na biso simawolo tumba ala acheter les papiers mouchoirs mais bango tinda bazana minene wana bazaba mikolo do mikolo kutu te ba mikoli mais komona ka bazobina kaka balokota soki nini nakena balokota susu elo ba lokota mpata oyo lokota papier farata pour rien na mboko yo kaza na mboko ata 100 fois ekata na lokota ngo voilà tozonga na motuna na biso oyo ya simano lobaki toko shite nango toko zonga nango po tozana malembe tozokende ne pembeni na suka mais tozana no bino boyembela papa na bino Wera son vieux jaloux mais ye wana kaka papa malamu andimi bino il s'est dit lui-même abike faire ego la banda depuis wenge 4x4 mais ba ya Blaise Bula baboya yango bandima yango te mais quand même ye moko papa andimi yango Blaise Bula boya yango eza ba drogue ebele la poto ba mungulu ba jambe ebele talaka ministère mobimba azwa rien na wenge Blaise ni tete Vodacom publicité salao alinga zala Blaise babengaka ingénieur la kisanga bâtiment makasi Blaise atonga na mboko ingénieur soni na sa sala est-ce que bike abetaka nzembo moko tilelo beta maka kati omonite ke eza Chera boy na bimae yo kananu laissez talaka nzembo pour beta ti après une année nzembo pour beta ti après une année vous appelez ça musique c'est vrai ça makasi abimisa susu deuxième nzembo beta pe lisusu pour adiembeleka nzembo moko musicien yo musicien obetelaka pour votre information Alpha Blondy abimisa nzembo mususu eza na impact à kosala budget ya Saint Valentin Alpha Blondy musicien oyo ya Côte d'Ivoire
o bakanga yemela politique boy laisser les nzembo mais cartonnant abetu deuxième nzembo carton yeso ka za véritable musicien andima andoke ya kondima ka vérité moi né à liboso atama na tantine Fanny misa makelele tantine Fanny c'est qui? Je te dis que misa makelele allez comprendre tala mbongo tout tantine Fanny apesa moi na ya kopesa hit muta modèle wana kondima faire akondima vérité bobino fo bondi mapena ke fa boya faire ok ya zala mukala na wenge BCBG jalousie tanga mona faire ayemba na wenge yazo ba ke faire atika ko yemba na wenge te ye kutu wera bando tinda yale kendo sombela nga soki mbwenga kembang wera muta bando encadrer bang akondima vérité jiba sandi ma vérité etikala ki wera son andi ma faire pour mukile to sa isili bakolo wenge bango wana jibe na wera jiba bando encadrer ba petit on a ba blaze tout ça. C'est un demi déjà fait. Yo lingi to sala ndeni. Nazo na mutuna na ozo baya o to yemba vie jaloux. Que vous a dit que vie jaloux na mboko? Est-ce que Vincent comment les a vie jaloux? Mais Bino personnage s'il vous plaît. Non. Personnage Obotia wana Suzy wana il était textuellement Werason na ba biloko information ba publia ndeko na ngai Herman Kasongo na mboko yo. Maman. Nazo ba appel moko ndenga ngai kama Kasongo te. Talaka na lingwala si ba 2 heures je suis à Beauvant mais bazo benga talaka na za quartier moko avec entouré avec à l'époque on était avec Bouchab quartier moko avenue moko ngana mwana bandal na longa bandalunga na coloniser bandal tous les journalistes à bandalunga na coloniser bango na ba biso nyonso je te dis oh mais na coloniser maman ngana za les seuls journalistes na télémela anti-valeur tantine Fanny bando sale mal à l'aise ba ko kanga ite mais je te dis na télémela na tsama micro ni na sala te na bandalunga na coloniser na bimaso na eba lingwala talaka ka ba publier Herman Kasongo mumi moko bo yango ozana etolo moi bien na bi ezanga ite wala ndeko na nga Kasongo pona nini tokokana est-ce que qui t'a dit que non Herman Kasongo ezanga okana na mutu na mboko yo yebi ndengo za ba sezi na mboko yo yebi ndengo za na batu ndenge yo zala kakawa omona mutu ntsi ba bengo za na ngaba kuna tomona ondeki na ngaba ezayote ouais banzembo oyo batu ba yemba na bamboko yo nini to salite makambo ebele ba yemba a fait comprendre pour ses frères yango ifo bolo bela yango makambo wana eza peut-être na kolo bango eza erreur tondimi yango to yembela ngo pe mutu mususu te. Les linges ça c'est là en famille entre biso to yembela on vient na biso bon senge pas aza vient na biso senge pardon to senga te etali pe mutu te yango moni makambo na mise moko boye akeko lo ba ondenge za boye formateur à la kate na musique po yes ba formaye akoka mon teke ba formaye papa wema ya za écrivain abando yemba bien te papa yemba boye kese ba betaka boye kota boye bima boye mais le lo ngo boye 20 tonnes tala bana wenge baze bele tala wenge za tina kenge bana efe façon baroya yo boya wera kaza formateur te biso si ton demi vient na biso la takashine voilà. Tozo chité malembe. Là, je dis d'abord à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras que nous chitons déjà. Tozo kende pembe na kokende na suka ya émission na biso bogar de la presse. Mukoleleki tomoni ete tata mokonzi na biso ya ekolo Congo afanda kibongo na bandeko na biso mibale famille Juna family oyo bazala kibongo na kati ya mboka na biso Kinshasa. Tata mokonzi ya ekolo alobi ete ba représenter bongo culture congolaise na ndenge ya libanda mais tandis que na kati ya culture congolaise wana toujours kuta barumba banini pourquoi bango ka baza ba ambassadeur tandis que toza na papa na biso faire rigola ndengo lobi Jésus de Nuance le padre ope ayimba karumba kitoko toza bongo na Fali Pupa Dicap ope ayimba karumba kitoko toza bongo na héritier Watanabe moto na tembe Totorino babi papa oyo amemi bongo mboka mobimba na mikili na poto baza bongo ebele toza pe na papa na biso bi na file ige pazo yimba mikolo rumba kitoko baza bongo baike ba misie ebele mais pourquoi baponi kaka banana mibale Juna family na minimiser te na bi pourquoi kaka tata mokonzi ya ekolo aponi bobele bango bon eza so ya mutu so na ngai kutu ngana lobi bon ngai nde naza boye pe nga fo bapona ngai ambassadeur ba journaliste tout ben oui
Maman, on a voyagé série Kachine bazo tiango 3 4. Non, tout ça le bien. C'était to comme wana. Eza ngai fona za pa ambassadeur, d'ailleurs quand tu fona za passeport diplomate. Ngai. Côté ba journaliste. Côté ba journaliste. Série on a voyagé, ata journaliste moko ozata voyager. Coronavirus, na biso 3 Kachine na aéroport. Ozo ça $155. Papa, maman, fona mériter quelque chose na mboko. Na fongola nzela ke journaliste oko voyager non na moment coronavirus mokilezo le belanga été mais mutu oyo apesa kanga ba onera wana za bien nga zakle le solo oyo fona tala ngo bien nanu ambassadeur mi culture congolaise loka kanza zate po ye fa mériter pe faire pe fa mériter fali pe fa mériter te omoni lelo yo musique siko bon président de la République à l'Obé, il faut une information bien dans la RTNC. Il faut un officiel. Pour nous avoir un lobby. Oh, bah, ça libre, mais il faut un bien dans la RTNC. Avant lobby, avant lobby, pour nous avoir une page. La maman lobby, la maman kotoyi, na qui paraît. La page est belle. Il faut un très cher auditeur RTNC, de vous nous suivez depuis Ngandajika, depuis Bassankousou. On vous dit, le président de la République vient de nommer. Maman analyse wana ko tozala na otambege beli. Pourtant na obengo to polo. Po musana biso ko pupola. To ko pupola to tala na Latifachi. Maman. Maman muso bezo tambola bien test ko basande. Jésus Christ ko to ba pupola yi. To sala nde nini to salite. So tozo jimele. Biso to jimele. So que ça pour intérêt na biso bana mboka. Pourquoi pas toi septembre bagin se peut baza ba congolais gim se pas à moi na mboka dadu pas à moi na mboka uyo ko boya ngonde d'ailleurs ko tungna boya ngona pona yo godelo fomba boy godelo fomba ko boya manga mufacha kolo godelo fomba vale na bumbu azo de la nen biso ko totolo ba mokile to ça poise à la bien ba flashinga ba bikarma papa boyaki bon ba misende ba ko boya biso to tala kaka mais nazo de la kaka information le kana na RTNC. Voilà, tous os chité, bon on a souka na moto na la et eso si la bébé. Tous os chité la. Bon regardez la presse. $25,000 détournés et pas ba musicien. Les lots total qui bongo. C'est qui papa manda chante si je me trompe pas à Sali Bongo conférence de presse. Ba belé ba l'équipe ba billet à l'obé ya lia qui kaka $500 ya pamba. Alia qui pété à celle là qui en bas de marche peut-être transport, peut-être méga abenga ba ipe ba panza sang ba panzi sango boya boye na boye. C'est ko 25,000 pe liami. Papa na biso akei di botane za bongo na bumbu bakoka ki pata kozata 25,000 wana batela bango ata sima na lupango po ete biso tozala ki kuna na cameraman na ngai to filma ki bongo lopango eza bobele zelu bakoka ki ata kotiela bango sima na lupango bakoka ki pata ko bongisela bango ata portail mais 25,000 eliami bongo et pa balanga nzembo ngai kutu nakoka kite nga nakoka kite bato wana bazo se retrouver na kawaya ka sese maman bato wana bazo mériter ba kende kabaya ka sese baza kutu bato ya koloba manda kutu azana eloko koloba te manda pardon koloba te mais manda baza laisser bato oyo bakomi ko prier ba prier na bango ezaka ba mise ba kufaka bango ba ya kodondo manda omoni wana manda za laisser muto ya prier lutumba kaka kufa po atika na mouvement ya lutumba lelo yebisa ngai banda lutumba kufi mouvement minimum ya manda sama mata mouvement na kasumbalesa manda za le seul moto oyo a prière du jour au jour ba mise ba kufa ka po ya dondo na matanga baninga lelo ba sala effort de fois akufi po ba dondo na mbongo de fois eloko bon to ko autoriser na mboko te sala kongo yebisa ngai nzembo shaka kongo oyo yebi na mboko oyo shaka kongo a musicien. Mais alobela kale ko ale kolobela ministre biso kolobela ba ministre les artistes à danger bozala kana tan wana te ko kendere yango tangela nga chaîne oyo chaka kongo alobela le monde évolue le monde évolue tangela ngai chaîne ya manda oyo bana poto balandaka ou bien tangela nga chaîne oyo ya nyoka longo bana poto balandaka ça c'est jouer avec des gens biso tozoluka bambongo tozoloba mokilezo tosa bango bakende olia mbongo wana yango moni ba mababe zo kolandaka bango manda ko tala vie na yete tala manda ozole o ko tala vie note tala vie amana ndenge yali et modèle a se comporter modèle wana manda tala benga ba comédien ya ko pesa mutu kana ko mavili ya ko pesa ngabo manda ko za mutu ba je te dis manda nani donc ay l'autre ka sali suku to conférence wana impact yati
na ba journaliste akendo bengisa balemba lema modèle wana. Un mot de la fin pour cette émission. En tout cas, moi j'ai aimé cette émission. On a fait avec le cœur. On a fait passer le message. So moni que non a lobi mabe mais là poiso d'ailleurs na yo. D'ailleurs na yo po ou bien so que peut-être que na lobi mabe yo moto fotela nga petit ke ko longa mboka tiat. Donc so que moto pe ilanga pantalon mbangu yaka na poko ya ko zwa na valise ezali. Deux ou trois personnes selon batu. Voilà. Lelo yo mokile ko mo tambola selon biso. To sala émission selon biso to sala on moto te. Moto pe atindi nga ati. Poko mana batindi ye. Bon nga kuto batinda nga ye bongo yo. Na ko tinda yo. Voilà, 2 ou 3 personnes dédicaces. Ko sa zo ko tala biso ko sa couleur. Férié moko d'abord grand prêtre zo ko tala l'émission yo. Donc bambota trop papa na Mathias par Zuria bambota trop na ko sa couleur le véritable patron ya Misa Pembe. Patron za obemoko véritable code. Code za ba mindele bato pembe. Yo le loko mo lingo ko za ka code po ko matane o pa ko pantapo ndenge beti yo. Otambo so na moy. Patron za moko na limite ko sa. Le multicolore mbala bato Barbara Mazirel. DG Blaise Mpolo, Pichu Boto Kanse Mondele Ndombe, Bera de Point Césamon da papa na Priscilla. Mon vieux. Des fois yo yebi El Chapo. Na yebi so azam mystique. Bera de Prince des Amonda papa Versas. Inshallah, yo yebi déjà pire vie à petit naé. Bibi chou mo bota mo seso sesa di bikola fofo. Yo na Cédric Makela na le labino mabe. Fils Nkelele, solo la déjà. Yo yebi. L'embatal trésor pembele dit. Yebi muntu mukobo engaye MJ Wandanda nazole la bino mabe na bo sanité depuis Montréal honorable Zachary Baba so ana points. En tout cas merci pour le message mukwe azwa ki déjà pardonné à kitoko mukwe azwa ki déjà siko yo natale mission moko tala omoni mboko yo ke bato ya ka bola biteni no lisala bolo no bien ko émission bosa ki ne les heures wana ngote yangote mais ozaki très nécessaire wata betaki déjà et puis n'amener tout ça le bon azana Turquie azo beta. Merci beaucoup. Voilà, là j'ai dit d'abord merci beaucoup à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras, Monsieur 2M. J'ai dit merci à Monsieur Thierry Vita, merci à Marcelo Diogo, Babi Pied Gauche Magique, Ndoki Yabutuya, Eddie et Momo. Merci à vous. Ya Ada Kabelo, Babi Mutasumbarana, Moïse Katumbi Tchapwe, Wese Moko Nakacha Lubumbashi, Ya Ada Kabelo, merci à toi. Et quant à moi, je vous dis bonsoir et bonjour chez vous.